DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Boya konsobatole na bino balapande na basaki ya farine na basaki ya basikre oyo Delsima da Mokonda tindeli bino ya wili na zomona pembeni papa ya munene oyo abimisi biso oyo akomisi biso foni na mboka ya Makaza vraiment fa moto akoma na foni na Makaza ezaka wili solo za kosala za komona batole bameje batubi abameje ezali nyonso Demi qui a compris ce qu'on fait ça là, les bateaux va apprécier avec au tal na moni oza honorable président assemblée provinciale de l'Équateur élu conseil de honorable de Simata on a dit na bête bon la mal essentiel c'est ça c'est honorable il y a des Simata Mokonda azali et très très oui
lampadaire yango eza ko bima eza ko lubwa ba lampadaire il faut ekita tomoni ba saki ya farine ebele pona ba mama basengaki ete farine il faut ezala de toza komona ndenge ni biloko nyonso to eza ko lubwa eza ko bima bobo kama bolana nyonso eza ko leka en direct. Merci. Saki ya fufu saki ya fufu ba petit balobi saki ya farine eza ko bima lokola lika mususu bande ko tola na toboka matota nyoso to eza ko la en direct lokola moko na bato baso eza ko leka kitoko esema makasi kona mboko tola na ne honorable dossier eza ko sa misala na oui, ton mon opérateur économique Yazana Katia et Sikane Azaroteka Mbote papa. Mbote papa. Ton mon bato batondi ebele ana libongo ya territoire ezani ni l'européen ezoleka. OK, ngai naza mopaya mais c'est qui naza congolais naza penda mopaya te makanda za mopanga. Na votaka Deximata na provincial député provincial. Ndenge na mono azwa pe na sepela bongo na moni misala zo sala ele kelingai. Ye penza asuka wana te to pesa national nga komo na nga papi ballon na mboko oyo asibi masolo ya ballon na mboko oyo papi ballon alobi ba pesa delsi pouvoir comme député national na élection en 2028 tomoni bikole belé et puis mbwaki na mopepe awa exemple pe loponda tomoni ba tole yango neseye lampadaire yango na ba sac ya farine ba mama balelaki yango mama kutu mosa sepe ki azuli likabo ya pano bolilo ba suka noza ko bisa bandeko bazona na biso na musika oyo bazona tangai bien o bazomona misala de Timata ba pesa ye pouvoir ya mala oyo na national asuka na provincial yango azwa national misala malamo tozomona oyo waneza maloba alfort baba bo fefate ezali maloba ya moto azape mpaya me yoka papi balo moko ne alobi merci mingi ndeko papi maman mbote papa kombo na onani kombo na mama Nilo Sanga mama Nilo Sanga tomoni ochelo boko likola pano poza ko seka esengo makasi bwezani naza na esengo na ndenge mako na ebite ezali mbuma obwaki na mabele bongo eboti lisusu mbuma na esengo mona ndenge na ponaki dersi mata nazo sutuka ka libonza munyana ndenge zoyela ngabu yo pono ofandika botuna yo sengi peloko te aye moko akanisi yo sengo nyoso kaka te ndenge salaki ngai nazo tindela kado nga tindela ni deux panneaux bon sikoza ko ebisa bata mutu makasi ni esengo ya modelo na ebite kino to simola mabele to bimana dersi mais babi azosala na makanza te sala makambo ya minene manzanza ya ekole bandabu nyonso ebukani azosala makambo bayapade bafarine nyonso bato bapesaki bakomande nyonso yango wana ebe merci mingi mama totondi otabotondi double